Congo Zibula Meso TV. Y'a la reine Omba. Mon pépé oyo bato ba pemelaka. Bafana nga nyonso esika bozomi partout dans le monde. Botala nga yo na kata Congo Zibula Meso TV. Congo Zibula Meso TV ezingo lobani. Congo fungula miso na théâtre télévision. Congo Zibula Meso TV. Donc ce qu'on a besoin na ngai. Kotaka na Congo Zibula Meso TV komona nga la valider. Et okozwa biloko asika. Pour ma sola politique na bete ngota na ko bete yango. Na na galère na pour laki. Et puis na zo ko kolobate. Et puis na zo linga bisa trouble. Mais muno so ko bisa trouble. Nga la valider na bitike patata. Patata zo mwana yo. Nga na la banzala mingi na Congo na boy trouble. Na ko ya ko récupérer après. Donc voilà Congo Zibula Meso TV la valider. Ndalinga loba sikoyo. Do bo s'abonner belé massivement. Pour na loba. Na na zo ki te. Et puis na nga bisa trouble. Bonjour mesdames, messieurs, bonjour fidèles internautes, bonjour fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout à travers Congo Zibula Meso. C'est grâce à la reine Omba, la queen Mada, maman de maman, maman Yabana Nyonso quoi. Mbote na bino na poto, mbote na bino na Afrique, mbote na Asie, mbote na Amérique, partout au Bozwami. Kolanda biso à travers Congo Zibula Meso. Boza ebele ndenge te lobaka kaka. Abonnez-vous massivement, binonan bo s'abonner te, bo s'abonner juste na chaîne Oyo Congo Zibula Meso. Veut dire makambo ya bien, information ya bien, actualité, ba news nyonso Oyo et les kaka na République démocratique du Congo, vous serez informés ici sur Congo Zibula Meso. Toza lelo na concert moko ezobetama na Mikondo juste na Kimbateke, veut dire na Mikondo eza quartier oyo ya mwana ya Weranson moko abimi miel de son et lozo beta awa na Mikondo mais soki tosali yango na mode ya plateau parce que place tozali il y a l'insuffisance ya lumière il y a nyonso et permettre tout ça là direct wana mais on est sur place miel de son oyo azali moko ya ba musicien ya Weranson oyo alongwaki asalipe orchestre naie parce qu'il était capable de créer son orchestre, de faire son chemin seul. Yango lelo azo livré ba concert sur les chants to yebi que banzembo na yemi balé a beta ne bima to yoka yango mais tout ça na oyo annoncé na kati album na ye je réclame ma femme eza nzembo oyo bimi mais je ne sais pas ce qui eza vraiment na top oyo batutu ba bozolanda bozoyoka. Mais c'est qu'on sache que miel de son abimisa kinzembo moko yango ezo cartonné na kati album na ye préambule. Il va livrer ses concerts aujourd'hui na kati MDD na village Koutou na Mikondo eza juste na commune Kimbanti qui iso zo kende vers aéroport virage eza wana bo mona na image po moi molili moi to laksabino nyonso wana to sala annonce wana libanda ezati. Mais à part ça miel de son azo évolué pas mal azo sala ba répétition na ina Kasavubu juste après une des trois quelque part wana l'adresse m'abise donc il y a un moyen à Lubango précisément exact mais prochainement avec miel de son à plateau to la yango comment azo ko évoluer son album et tout ce qu'il fait là vous allez tous connaître na katia émission mais pour aujourd'hui on est là juste pour vous relater pour vous faire savoir ce qui se passe aujourd'hui avec miel de son na kati ya concert na MDD na village Koutou et voilà on a déjà miel de son azo kota po amata na podium donc bolanda concert oyo lokola boza présent mais eza en différé bomona ngo ndenge ezoleka miel de son na kati ya Mikondo ambiance nini ezoleka wana et nous allons nous retrouver juste après. C'est parti, suivez.
Nalobia, si bozo sepela na ngai boy. Nazalana mutu oyo a traversé ngai pont pour le lobo sepela na ngai. Mabao pona le roi de la forêt.
Merci beaucoup. Desmakono, Patience Vata, Felita Kessa, Karimisio. La kakinga paradis lele komi souffrance esengo ya motema ezalaki susi ya magalisi ici intermédiaire ya message ya nzambe sideji ma pasteur effervescence généraki affection dorote mafuta yo moko komi assassin yo moko motekizerki yo ndimi bakomanga sokosbita kaluki yo koraprengi la mienne nazika na fune ala tombe de seso krebabula Elvis Salvador la disama kesa komi obelela bolingo Dada madilo jimi acheki ya kozongisa bolingo na papa Wala ya mwendo komisa na mindo bolingo ekomolia mikuwa basise ekomolia misuni Amanda sala ninge shiro bisi bolingo na ngai Lora compresore Kadiera pelendo
Mesdames, Messieurs, fidèles internautes, partout vous nous suivez à travers Congo Zibula Meso TV. Mesdames, Messieurs, partout vous nous suivez à travers Congo Zibula Meso TV. C'est grâce également à Maman, la reine Omba, Maman la reine, la Kouil Mada, veut dire Bouzola Nabiso partout dans le monde, Nakati ya Congo Zibula Meso. Vous venez de suivre le concert de Miel des Sons. Comment est-ce qu'il a presté? Binomoko Bomoni réclamation. Il y a ba fan naye, pe ba fan dengi ba ye nakati ya concert wana. On peut le dire que Werason a formé bana soki ba kei, bazo zala au moins majorité ya Werason bazo kabola yango na bana naye. Parti moko bana bazui, parti moko yi mo bazui. Mais tout le monde a toujours bana ya Werason bazo ko évoluer pas mal. Vous venez de suivre le concert de Miel des Sons. Ça a été l'équipe Nengue, qui sont Kitoko, Makamoto Kitoko, pas de commentaires à faire. Merci de nous avoir suivis. Heureux pour moi de savoir que vous étiez nombreux devant tout ce qui vous est permis de nous suivre sur Congo Zibula Meso TV. Restez branchés, abonnez-vous massivement. Nakati ya chaîne Oyo, vous ne serez pas déçus. Toutes les actualités, les informations politiques, culturelles, quoi que ce soit, vous les suivrez dans cette chaîne. Quant à moi, je dis merci à tout le monde. Merci à mon réalisateur Aimé Kasaka. Ce qui était dans les sous Aimé Kasaka. Merci na bango nyonso et jeune pas mon petit Jésus. Veut dire yo posa wana ga pochaka mo point. Batu nyonso Jonathan Bafuidi. So na boa kiyote posa système asika solo la to boa kayo. Au revoir. Congo Zibula Meso TV. Ya la reine Omba. Mo pepe oyo bato ba pemelaka.